KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Mbote na ba lecteur ya ndeko honorable Mike Mukebai oyo il a fallu bima déjà na prison lelo banda début après-midi, mais curieusement oui dossier à moi na mboka Mike Mukebai ezopesa kanda eko pousser batu mosusu na ezopesa kanda nani nazitika na fungola ote parce que oui bitumba dossier Mike Mukebai ali oui abengie Mike Mukebai nkoso kombo na mwana sikoyo bato musu ba komisi yango nkokoso Zolanda mabaku ba obstacle. Donc liberté à Mike na habité à Bomanani na habité ana nyongo ya nani to bundi bitumba cour constitutionnel o biso to boya ka barena so ba non to bay cour constitutionnel a sambisi mabe a proclamer monsieur Chilombo 15%. Bato bagangi arrêt à cour et ça immédiatement exécutoire. Ndeko faille la iba sava botikala na arrêt à cour na bino ngana continuer bitumba la vérité des urnes combat politique. On a dit différence. To tiki sur le plan judiciaire, to kei na bitumba ya politique. Contestation, il y a légitimité à M. Chilombo. Donc, Bitumba, moi, Martin Fayoulou, ils ont reposé dans la volonté populaire. Mais Bitumba, moi, Mboka Mukebai, libération nae. Bisoto quand ça qui était à la libération judiciaire. Pour to kenda qui na cour constitutionnelle. A sali arrêt. Oh, les arrêts politiques, t'es allé arrêt judiciaire. Pour ça qui arrêt politique, jamais cour européen ça. Mike Mukebai raison devant les pharisiens. Pasteur oyo ya kombo ya ecclesia na bandale ali image du diable. Donc omo na mutu ya kobunda akobundisa pasteur ya image du diable yenda ko envuta kabatu tango to gagner procès na cour constitutionnelle. Il a fallu maintenant exécuter arrêt cour d'appel ezui mikolo nanko ti babimi na sima ya grève ya magistrat to lembite ba maître papimba ki ba komi ba mikanda na bena okoma sulte ngana ba lobakaka ti lokola nzamba la kate satan pe akosekwa te lelo premier président ya cour constitutionnelle a saliete ba exécuter arrêt oyo il a fallu l'exécuter immédiatement les mêmes jours. Ba exécutable ça va ngana mama na mboka Mike Mukebai na longwe na makambo atie maboko lokola Ponce Pilate. Alobi botika ye ngana kangie mwa mingi botika ye. Bolanda nde bazi ordonnance portant main levée à détention. Ba longoli ko kangama ya mwana mboka Mike Mukebai balobi ete monsieur Godin Poyi makambo so sala kiwana et alaki en violation à la constitution et puis cour d'appel exécuté arrêt à cour constitutionnelle même en retard. Même si tu Rolande la kabango pe pour biso ya bitumba to lembaka te to Rolande la kabango pour basali bonus na
prison ya mwana mboka Mike Mukebai, détention provisoire, il n'a jamais été condamné à peine d'emprisonnement. Tokanisa qui était makambo esili. Tolobi bana mboka boya to yamba mwana mboka Mike Mukebai. Yo mwenga lati sultani ya pembe. Pona bikola ba faux pasteur. Pona bikola bazuzi na bikola. Bato nyonso bako tcha kokoso na nzela ya Mike même ba journaliste mosusu ba ali awa o mona bango me ba lingite Mike abima. Rolanda. Bango bako yakaka bachaka ba titre bazwa image bazwa ba vue mais wabia umelaka to ya lisusu lobby po bato ba ya lisusu tozwa ba vue. Yango mona yaki na o mona bango nyonso na kan na ngai donc nde na boye soki na bina beta na se bato ba okuya awa mais na mawanzambe to tika bango kaka ba yetola na moto ya sortie ya mwana mboka. To kantaka suki eza bloqué wapi ndeko est-ce ngai na bangaka minga na lobaka te posa bayoka bazo balonza oyo pendeza ya busolo omoni yo ali moto ya tokomi wapi na dossier Mike tokomi na bureau ya procureur général na ko préciser na oyo mwana mboka Jimmy alobaki ali procureur général la République te procureur général la République ekufa et comme procureur général près la cour de cassation il est pas na likambote na Mike est lié et ali na niveau ya procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe bolandi ngai wanande bakotisele mokanda procédure lobby faut parquet de exécuter ba décision à cour des tribunaux ali lobby ndenge wana mobeko yango wana lokola cour alongwe na likambo cour d'appel dossier qui na parquet au fin d'exécution il y a décision mwana mboka bima libanda yango wana parquet il faut qu'on signe mandat il y a kotika mwana mboka Mike Mukebai mandat d'élargissement batika ye nani azana qualité ya ko signer mandat mais kasi numéro 1 ali procureur général te ye mokonzi ya parquet donc soki ka ata sikoyo ndenge ba mettre mbaki ba ali kuna na parquet général soki kaka zui mokoloto signature nde mokoloto soki atie mokoloto likolo ya mandat oyo eza déjà batiele na signataire bakotisi oyo mokonzi signé ndeko Mike abima akende okutana ata na bana na ye azwa mopepe ya libanda nde tokozela ye yango tolobi kokoso mais lokola ali na bureau lokola bavoka bali na porte na bureau na ye lokola ba service nyonso ya parquet bali to ali na elikia ako signer ata ndenge tokoloba boyala na en direct procureur général na droit tolobaka nous jugeons nos semblables bato toko sambisa ba lokola biso na yo tala lelo Mike aina boloko lobi kuna bemba laki na boloko mais moto akangaka bemba na boloko lelo bako poursuivre ye Louis Morino alaki procureur na cour pénale internationale okola na nuance yango tango toko sambisa tango toko loba mibeko to mitia na poso ya moninga aza na boloko to loba ete pasio Mike akoyoka ngai niko mayengele pe na koyoka yango soki na komi mokonzi na nyokola bato te po ngai pe un jour bakoki pe kosambisa ngai omoni bato ya Kabila badondwaki babetaki biso batindela biso bamura na bandako baboma biso mais lelo bakomi kokufa na bandako na bango moko donc bango balukaki biso tokufa na bandako na biso to échappaki mais bango bakokufa na bandako na bango yango balobi vous serez jugés comme vous avez vécu bakosambisa kabino ndenge bino bo bikaki na mokili tango yo kosala malamu ekolanda yo te na lilita mais tango moto akosala mabe na moni bato mosusu baboma bato na este bato basali ba mabe mingi bato mosusu bakokufa lelo misusu na liwa ya nzambe misusu na liwa ya pongi misusu na liwa ya ba prière ba mama mais bato bakoloba ete oh non paix baloba nini paix à son âme non. Toute âme ne mérite pas la paix. Il faut faire très attention. Au cas où que moto ali assassin koufi, on lui paie à son âme. Rien. Tourment à son âme. Et tourmenté. Mon âme n'est nyokwama. Okolanda. Akendali felo. Paix à son âme. Et ali moto a koufi na kobanga nzambe. Moto a koufi na boboto.
Bino boko bomaka biso soko kufi maître Nico souhaité bango paix à l'air non. Bato ba bomaki, bato ba ko tuka Mike. Tokolo ba paix à l'air amte. Il soit maudit. Bazala maudit. Tina 4e génération. Amen pasteur. Ya mwana lelo to telemi awa to kozela libération ya mwana mboka Mike Mukebai ngai Nico Mayenge na Nelikia que procureur a co-signé lelo ya mboye te toko ma 17h. So va signer te. A co-signé kaka. T'as la premier président ya cour d'appel. Afanda kite abia di anyo kwama. Mais Mike ba tiki ega tiki. Oui bien lo que quand la moto koleka raison et réalité. Babi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la durée de l'emprisonnement de Mike, Mike va recouvrer sa liberté. Mike sortira. Et Mike a kokonzaka Godin Poi. Quand on est sur le lot. Na ville à Kinshasa oyo. Mike a kokonzaka Godin Poi. Oebi Godin Poi na kosenga débat contradictoire na ye. Na okakite asala droit douanier, hein, droit va appliquer à OFIDA, hein, mais dossier à Mike Ali droit douanier té, dossier à Mike Ali droit judiciaire, il faut qu'on maîtrise en gros, droit pénal, droit de procédure, droit constitutionnel, droit administratif. Godin Poi nalandi il faut répondre coup sur coup. Yango mona tinzambala. Na ebisa été na li monseigneur, na li likolo ya pasteur. A confondre moral na droit. Alobi Mike Ali impoli. Tala, un pasteur, a quand Mike Ali démon, avec une église na ye, hein? Puis soki Mike Ali démon, ndé kona ko ebisa yo. Na église ya Godin Poi, anga za la démon méchant. Oyo obengani yake azui Nico Mayenge, azui Prince Pengi, azui Michel, azui Jimmy, azui cet esprit mauvais. Tozongeli, on tozongeli Godin Poi. Yango tozongeli, a kozonga sima. A confondre droit na moral. Alobi intel ali impoli, yebisanga code ya politesse. Et ce mona yango? Oh non, moto ali impoli ba condamné. Et ce landa yango? Le droit pénal est écrit. Infraction ya impolitesse réalité. A confondre Biblia, on va quoi appliquer moral à l'au-delà, ce qui moto awei, a ko sambisa na ko landisama, na comportement na se ya moi oyo. Ya linga sambisa Mike, lokola moto akufa, lokola baali à l'au-delà, lokola baali na monde ya ba wei. A sambisa na question ya morale, ya politesse. Rolanda, le droit est écrit. Droit lobby à confondre au nom décision à Godin pour administrative. C'est ça le débat. Un cours constitutionnel a eu qu'on annulé décision administrative T. Bon penda parti au Malamu, botin de la monsieur Godin Poi, où ils allaient enseignement surtout à l'université de Kinshasa. Où ils ont enseignement surtout appliqué, ça fait plus de 13 ans. Toujours droit, on attend à droit. Yo kana bisa yo ngana na kotangela ba komo musuba tonso ba député ba bunganzela ko tout monde ngaité. Yoka moni journaliste akingaka zinenga ko bungisa makanisi. Yoka différence. Landanga indeko. Yoka différence. Alobi décision administrative cour constitutionnelle ko annuler en côté. Yé décision qui administrative à quoi appliquer en côté. Comment moto akoza na motema ya libanga a komi benga pasteur alors que décision administrative on nanga bien na kotangisa monsieur Godin Poi na cabinet na nyonso o batu baza tout autour na bureau nyonso assemblée provinciale débat contradictoire na ba vice-président na Francis Chibalabala c'est un ami avec qui on a fini le même jour. Na université de Kinshasa. Yepé na rapporteur té. Bato maïle beaucoup tanga ba rapporteur té. Na comment bato maïle ba s'il vous plaît. S'il vous plaît. Na ko ba juriste. Holanda. Yango wana na koyebisa monsieur Godin Poi. Décision administrative. Et qui kozala attaquer na conseil d'état pour violation de la loi ou excès de pouvoir. Conseil d'État a été saisi contre décision à M. Godin Poi. Sur le plan administratif,
Sur le plan constitutionnel, une décision administrative peut violer la Constitution. Ce qui décision a été à bourgmestre et violer la Constitution, la Cour constitutionnelle est habilitée à annuler décision en violation de la Constitution. Il y a un monarchie. En 2006, M. Godin Poyi, Landanga na Bokebi, Tango Bemba, na M. Kabila, Bandongwani na premier tour, ni vainqueur, ni vaincu. Baké na deuxième tour. M. Malou Malou a joué décision na CENI, publié le calendrier électoral, a fixé l'élection au-delà de 15 jours prévus dans la Constitution. Les juges constitutionnels ont annulé la décision à CENI. S'il vous plaît, Hollanda. Décision à CENI portant publication à calendrier électoral. Est-ce que, et à la loi, est-ce que, et à la règlement, est-ce que bon, Hollanda, Cour constitutionnelle a annulé à lobby et violé mon bécoli kundi. Et bon, décision au elongoli Mike ba immunité. Et violé article 19 dans 61 à la Constitution. Cour constitutionnelle a l'obake et à la violation, yon godin pour le lobby sans effet. Est-ce que Bakolobaka sans effet devant la Cour constitutionnelle, donc devant les juges? Bakolobaka sans effet devant l'esprit mauvais. Vous voyez la Bokebi? Monsieur Godin Poyi, ce qu'on a convaincu que la décision à la Cour constitutionnelle, décision à CENI, elle a qu'à annuler Kende Kotanga, bulletin des arrêts, il y a Cour constitutionnelle. Hollanda. Deuxième élément, à l'époque, il y a les cours suprêmes faisant office à la Cour constitutionnelle. Deuxième élément, M. Godin Poyi, Tokolongo Kaka, Tokosambisa, Tokolandela, Tokoteka kuna dossier Mike. Ça, c'est Nico Maingelo qui parle. À côté, tu as identifié des mandats qu'on a. À côté, Kabandako. À Kangisi Moto, na décision où est violée la Constitution 6 mois. Tokotik a été. À Tanali Felo, Tokolandelae. Donc, Godin Poyi, yeba que Mike a Kobima. Pour déjà procureur général, a signé Bima. Tango a Kobima, Monsieur Godin Poyi. Ba immunité le rôle Mike. Biso to longolo ngote. Voilà la différence. Biso to longolo immunité te po biwe ko boya. Biso to luka to kangiso pas procureur te po ba ko boya. Biso to ko samba na yo directement na tribunal na matière civile. Na lo bakalo ko Godin Poyi, la na Bokebi. Oko samba. Pona kolaksa mokilié te tango sali aux juges décision et causer préjudice na moto. Tala 6 mois. Atiki famille na décision illégale. 6 mois à cause mbongo te, 9 mois même. Parce que bien avant bon on est ko bimakate. Mais tout comme on a bureau d'assemblée provinciale, bato ba ko lata ba veste ya couleur 1000. Moto ko lata veste couleur 1000 pour na mbongo. Moto la tie lamba ya rouge, atie couleur nini cravate ya jaune, atie sochette ya motani, atie ceinture il y a café au lait, à jouer linette, il y a orange. Et bon, on va tirer les musiques. Yewana. Hollanda. Donc, vous comprenez que Tokoti Katiama s'est quitté. Deuxième élément, si on convaincre que décision na yo, bureau na yo, et cause à la annuler la constitution. Tout na président provincial y a Sankourou. Bazwa qui décision na Sankourou. Il y a motion contre le gouverneur. Ça a été déclaré anticonstitutionnel dans la Cour constitutionnelle. Décision ya bureau ya Sankourou ba cassé yango. OK kuna Sankourou ba biki to ko appliquer yango te. Et sous ki wana te. OK et pas ya Bamanisa na province orientale. Okolanda na Ituri. La Cour constitutionnelle a annulé décision, mention à violation, il y a un règlement intérieur qui a été déclaré conforme à la Constitution. Au Moni, Ituri, Sankourou, Seni et Bongo Kinshasa. On comprend que Motomosu Sako Lobaka devant
bato ya mayele akomi kanisa ete ali mayele koleka bato bakoloba te nzokande jurisprudence et ali règle du précédent obligatoire jurisprudence et ali eloko oyo déjà bakata soki oyo na même likambo bakoaplike yango tala décision ya Sankourou banilaki yango eviolaki article 19 na 61 ya Mike mpe eviole article 19 na 61 devant le même juge naoki M. Godin Probi Mike Moukeba a co-siégé 6 mois de juin. S'il vous plaît, Ndeko. Na oyebi sayote. Lelo tokolela Delphin ka imbité. Hein? Tokolela directeur du département ya contre-espionnage. Hein? C'est M. Léon. Monsieur Léon Lukaku. Vous comprenez? Oyeboye okuti motolanda kwa wei. Ba kete ko salema te. Ba ela bato ba ko zambela. Babi bato bache Mike na libulu ya nkosi ya kufa. Nzambe tola mukaka tokuta bango bakuwei. Banquete fungwama. Donc tina ville à Kinshasa. Vous comprenez? Il y aura des gens où Nzamba va frapper. Nzamba va frapper na Congo. 2020 c'est l'année de libération. To libérer Congo. Na accord ya monsieur Chilombo na Kingakati. To libérer Congo. Na ba juge oyo bakoloba droit ya mabe. To ko libérer Congo na ba président assemblée provinciale. Oyo bako violer mibeko likunzi. Tango to ko libérer Congo. La nanga na bokebi. Toko bengisa bato nyonso bana dossier Mike. Daniel Mwanante bako samba. Wanga na bokebi. Daniel Mwananteba akosamba. Monsieur Godin Poi akosamba. Abed Achour akosamba. Monsieur 15 millions akosamba. Monsieur 15% akosamba. Moto aboko la kaba ngando. Omoni moto aboko la bangando na Kingakati. Soka so mingando ayewana kangi photo akosamba. Okolanda. Do moboko libangando. Akosamba ndeko. Est-ce que natangi komba moto? Est-ce que ngana kobanga ka? Monsieur Kabila akosamba te. Yo kobanga. Akosamba. Moto akosamba c'est Félix te. Félix aotika e. Pour Félix na Kabila bali tata bo moko. Mama bo tata na bango Kagame. Mama na bango Kagame na Museveni. Yango lelo lokola Mike akobima na boloko toko kenda na élection un jour Godin po ya kotikala jamais kozaleli na Congo lisukangelo na ebisole mokolo Godin po ya kozaleli ako ngana lati sultan te tant lati sultan na ali na kuluze ya moindo ba daga boy on kuza moindo na ali na médaille ya motane donc et ali ma sécurité na ali na pouvoir ya ko bénir na ko maudire parce que na li kolo Congo moto nyonso nyokoli Mike malédiction landa eti na génération future ngana bokebi et puis un jour nana ndimaka ke to fandi boye bato to andeki ko respecter ba pasteur bato ya nzambe bato ya makasi ba mobilisaka to moni mitakana na bango na réseaux sociaux nana ndimaka est-ce que Hollanda mais moto yo moi si on motakana na mona naki yo ana ko bala mais pasteur oyo motakale mona ko tika lo bala kate parce que ali maudit Hollanda donc si ko biso ba chrétien pratiquant to maudit ba faux pasteur Hollanda donc nzamba investir biso abi Nico Mengele aller maudire tous les mauvais pasteurs en commençant par bateau nyonso batie liboko na dossier Mike Mukebai. Il y a pasteur et pastis. Et Ali Motomoso Ali pasteur. Motomoso Ali pastis. Oui pastis et Ali whisky. Wenga na bokebi. Whisky station na ba. Yango komona moto ameli pastis. Bako benga e pasteur akobi na bed Achour. Akobi na ko baluka na ecclesia. Ako embe na bed Achour. Et Ali ma se quitter. Donc bref, Mike Mukeba il va sortir. Aujourd'hui il va sortir. Bon matabo kita dimanche écoutez na bolo côté. Tant Mike a obima. A une assemblée provinciale.
bana lingwala nyonso toendotika Mike na assemblée provinciale nanko Wenga bokebi Godin Poi atia ba soldat Mike akota na assemblée provinciale. Comme ça totala na Nzambe na Satana nani akolonga. Merci mon amboka. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio Jungle.